Mbote na bandeko na biso nyonso, ngai Sœur Adonis na ye ko répondre na question ya frère Lumière oya tuni est-ce que na lisanga moto nyonso aza akoki kote ya ou pas. Selon ngai petit Dieu moto nyonso aza na droit ya kote ya bon na kati église ezali une organisation oyo esalamaka oyo ko permettre que moto oyo akoki kote ya ou bien moto akoki kokende na chorale. Donc organisation na fait salama après moto ana ko sala ko prêcher ou pas. Donc dès na zana église o ngana kendaka église wana zana liberté moko une fois par mois ba sala réunion na moto nyonso o aza membre na kati église oyo alingi akoki kote ya dimanche. Donc eza liste bakosala mpona dimanche nyonso oyo ya mois moto ya lingi batie na date wana ya dimanche wana akoki koteya même bana mike mpe bapermettra bango 10 minutes bapesi bana wana mwana na moke ateya après mokolo moko akolanda mpona osala suivi ya thème oyo ya mwana apesaki. Donc même ata même na chorale mpe mutu nyonso, donc mutu nyonso aza na kati église aza membre akokolobaki bo dimanche boye nalingi nasala chant moko, nalingi nasala action de grâce moko, nayemba nzembo moko bien na prêcher. Donc mutu nyonso aza na liberté wana. Mais na église na biso ya africain esalama vraiment mingi te mutu nyonso aza na liberté wana te po oyo azaka évangéliste ya na mutu te ya na pasteur oyo aza na chorale bango wana kaka mutu bayembaka. Bon mutu mosusu pa koyo koleka wana oyo akopesa témoignage na l'équipe na chant ou quoi que ce soit, mais wana aza prédication te wana aza témoignage. Donc eza malamu mutu nyonso aza na droit ya kote ya po biso moko mpe inconsciemment tosalaka yango na kati ya bandako na biso na mwana moke akoki koteya yo mpe azoconseille yo azoconseille yo na eloko koconseille mutu eza mpe eza ndenge moko kaka na koprédike donc na nzela mpo kokutana na mutu boye diku abandi obetelo lisolo ne mbala moko bandi koprêche ye mpe na ndako mpe ande tovandaka telefone moko eleli bobandi osola na mutu bandi oprêche mutu wana mpe donc tosala yango du coup à tout moment. Donc à tout moment tosala yango nde nzambe alobi avandi kati na biso nyonso. Donc kati na biso nyonso wana alobaka tout le moment, na moment oyo alingi aprêche akoprêche, na moment oyo alingi kobimisa liloba na ye kati ya mutu akobimisa yango. Donc eza mutu nyonso aza na droit wana, aza na liberté wana. Donc yango wana kaka nga na ninga na bakisa na question au frère Lumière atuni. Donc mutu nyonso aza na droit po biso nyonso toza bana nzambe, nzambe avandi kati na biso nyonso. Donc biso nyonso toza na kati ya mokili oyo mutu na mutu aye na mission na ye, aza na expérience na ye. L'expérience ni wana seki akoki te na ni wana ou bien na vie wana mosusu akokoka kaka. Donc mutu nyonso aza na droit ya ko mutu nyonso aza na droit ya koteya ya koloba oyo alingi aloba oyo nzambe atie kati na ye. Donc yango wana na bakisi kaka oyo na question au frère Lumière atuni. Bambote na bino nyonso, nzambe abatela bino. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au revoir.